Voilà, mes amis de WhatsApp. Napesi bino mbote na kombo na Yesu kandenge tolobaka. Aimez, liker et partager. Bobo sanate na ko abonner na ba chaîne na biso ya mes amis de WhatsApp. Ekosala biso bien bobo sanakate bomoni ngonga moko ezalaka place wana, hein? Eza lokola ngonga ya église catholique. Il faut bofinaka place wana. Chaque fois eloko nyonso tu oyo eza koya bobando zala notifié et oyebisa bino ke mes amis de WhatsApp auti kokotisa eloko. Lelo lisusu toye tolingi toyoka ngana bino makambo nini la voix alobeli biso lelo tokolanda biso nyonso na bokebi nyonso kande na lobaka tozanga ba feedback na biso te ba commentaire tozanga te na ko partager tozanga te na ko liker tozanga pete na ko abonner na chaîne na biso ngai na bino tozokende malembe toyeba eloko nini alobeli biso. Merci toyolanda biso nyonso. Bonjour très chers compatriotes, c'est votre frère La Voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Lelo eza le 12 août 2025. Nzamba sunga ba congolais na ba décision na biso. Bible dit si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde 20 en 20. Et de toutes les décisions où tokoki kozwa pona mboka na ba ministre na gouvernement soumina, il faut tout ça nzambe liboso. Vous savez ce qu'on appelle la démocratie. Peut-être je peux être d'accord avec vous, peut-être je peux aussi être pas d'accord avec vous. Ce qu'on dit, on peut être des opposants, mais pas des ennemis. Mais en Afrique, le comment, ceux qui sont opposants, aucun ennemi, il faut l'un abattre l'autre. Namoni, son excellence, le président de la République, ses décisions sont sacrées, mais je pense qu'à ce jour, la décision n'a compte, il y a Babiso peuple congolais, parce que ces gens-là, où il y a nommé Sonoye, ils ont des bien à pays, ils bien communautaire, les ministres, ils bien communautaire. Si nous déléguons le député pour avoir bien sûr communautaire, pour pas le Babiso, mais malheureusement. Président, dans mon qui, au sein de Liboso, gouvernement, il y a, on a bien un papier mon colo, Sama Lukonde, Nanenga Kendana 1, de Babenga qui est warrior, avec Okoma. Yemo ayebi komonini nanenga kendelo monte salami na komona oyo kocha su gouvernement sumina de o sumina sale loko mote omoni bakonzi batosaka barome babanga bangote nzambe batosaka epe babanga kae. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, nous devons le dire clairement pour yo au changer comportement, au changer façon na ya kosala. Je pense que ministre Mobutu Azo nommé ba ministre, vous savez l'histoire avec votre père, surtout l'histoire à l'Institut Makanda Kabobi. L'Institut Makanda Kabobi, ça a montré à un ministre, avant de devenir ministre, comment manger, comment parler, comment s'asseoir. C'est la raison pour laquelle, Mobutu Azo Tambola, Yemongo Azaï Polo, Institut Makanda Kabobi, papa, marche à moto, et ça, moto, a procédé bino pour ministre Zalaranengwana. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, son excellence le président de la République, mais nous avons choisi Falandi Melo Kosali, qu'on nomme moi na Oyo Yamuke grâce Cotino. Tata Nayo, Asalagana Mobutu, avant de ministre, il faut aller secrétaire d'État et préparer Mobutu comme ministre. Papa Nangai, moi je suis compétence à Tamukete, à Autobomaliba, na Yemoko Nanenga bien. Au Tchili, ministre de la Jeunesse, pour ça là, Nini. S'il s'agissait, au courant qu'il aurait récompensé Papa Naye, j'aimerais mieux au Tata Papa Naye que hier. Jeunesse, ils ont souffert ma casse, naïbité aux en réalité, à monde autour vivant effectuel, comme président de la République. Naïbité sur la rana limitée, tout aux ara otiki maman nayo, et comme otiki oyeka hôtel maman nayo, mais limité la Simone va bénir quartier à Montbel, allez-y voir ce qui se passe au GC. Je pense que Bible lobby en commençant par Jérusalem, il fallait que même Kobalana Kobonsa limité Montbel et Tondaka full salité, papa. Sur les voisins de la maladie, il y a choléra, sachez que le lobby choléra est contaminé. Parce que ils sont contagieuse. Sanité, ils ont tala isika wapanga kufa. Au monde a pas on a wapanga sala, au monde a nana la barakisa et sa plastifié. Président Yomoko Zamoko Josa Sacré n'a pas couvert qu'on s'acharge personnellement, mais je ne suis pas d'accord du tout dans la décision où il va conseiller nos bases au Papa, salaire à ministre nous a combien?
salaire ba député nous a combien ndé ba loi Congo ezaka yemoko député yemoko ministre so que député zo de ka jusqu'à 11 000 ministre ko de mutu mo zo ba 25 000 yoka confier le barake par mois parlement nani comment Sénat na parlement va dépasser à 500 000 dollars, 500 millions de dollars, je ne sais pas. Année mobile on a conflit dans le bango et ça n'a pas des réseaux sociaux pour money. Est-ce que vous pensez au peuple papa nanga? Papa na il sait qu'on dit qu'on dérouter na vision ya papa na yo. Papa na il sait qu'il le peuple d'abord. Lolo au tcheli biso mona moi si mon ko bimena ba photo mo ya bien té mona ki binyo so wa ministre o grâce continue à remplacer. Ce que grâce continue à remplacer a koyé la biso nini? Grâce continue à remplacer a rosane papa yo fana na poto pour tango te kapiza. O yebi yango bien na poto pour bazoyo na musala, il faut une expérience té. Ata musala ya nettoyage o ba bengi cleaner. Il faut vraiment une expérience baeba. Grâce continue yemoko akoyi ko fana libala té. Grâce continue yemoko abongisa na libala na yete. Grâce continue yemoko avant de l'électricité aujourd'hui de 0 on a eu à héros. Au long de 0 à héros. Voilà ce qui se passe avec cette dame-là. Otié, à Jambon, on est à Kende, tout. Otié, pour récompenser, là, ça commence, il y a un niveau à bassesse. Excusez-moi les mots, son excellence, le président de la République. C'est mon pays. Les gens souffrent, papa Nanga. Lobby peut être aussi en liste, na welo Karine Mokonzi, tchela biso ministre information, longola KTB, Patrick Mouyaya, tchela biso Karine Mokonzi, nazoyo la pe Ken Piana, o tchela biso sous ministre, nazoyo la pe Jaël Show, o tchela biso ministre, nazoyo la pe mona mosi na kombo ya Gloria Olangi, tchela biso pe ministre parce que tout ba nosala on parce que les pays zo ke la nenga balamike, président de la République. Tous ces gens-là que vous nommez ba ministre ozocha eza na komona so ba sala erreur eza yo on a poto voilà la poto mingia j'ai pas envie de vous dire so le ministre Yibi balongola premier ministre parce que yem ta nommé na poto so que comme ça là moninga Julio Musala so yo Yibi pour balongola moninga no poba ke oyaki na ende ni no vérifier fiété dis-moi ce que tu fréquentes je te dirai qui tu es ce que expliquer na biso parce que nyonso ya mutu na yo o tie moi na moi c'est ministre na aide nini otie mwana mwasi ministre na boule nini otie mwana mwasi ministre asala nini ministre jeunesse abeta bale asala nini nazo comprendre était passé pour le président de la République nazo comprendre que olingai papa ne mingi je me remets ceux qui quand même moqué au courage ta papa na ministre peut-être pas na kikamaderi to nini na ko ndiba mais mwana wana ya 25 ans ministre ata musabiso na nini papa oyebi bien la loi américaine to ba américain pour comme président de la République au faut au plus ou moins 45 ans parce que comme mature de même manière je suis sûr certain peu mon tour à 25 30 ans 40 ans au moins Kabila tout checker na âge nini bon mon ba bêtise ça biso l'état encore ça âge a combien ngwana président tout ça est que na mutu na yo d'une manière d'une autre dis-moi ce que tu fais quand tu dis que tu es et ça a Sony na mawa batu oyo zotia ozo changer au labou na tongo remaniement Mobutu asala biso ba remaniement ya on a moni ko copier Mobutu mais ça les savoir ko zo copier Mobutu bien té Mobutu asala ba remaniement asala ngo avec âme et conscience ayebi batu na otia et puis mutu mo otia asala ba diplôme belé mutu mo otia atanga pe belé malheureusement corruption c'est na mboka ce que yo zo zo apenya mutu azana le côté aux yeux tia comme ministre ce que ideni opesier nous avons une idée parce que le long Sima, Gilles Mouniere, Moni peut se retrouver président de la République. Tous ces gens-là qui ont combattu avec vous, ils sont où? Bataille IDPS à Paris, bataille IDPS à Londres, bataille IDPS à Paris à Belgique parce que ce sont tes amis proches. Ce monde a titulé ce réveil à Canada, nous avons Bangoana, mais oh, Mukendi à Koufa, Mukendi à Kishasa Koufa, n'est jamais, comment il s'appelle, le peuple Venka, qui pas même famille n'a été. Mukendi à Londres, où a Bunda Yanamboko depuis 1990. Il a donné son corps et âme, mais le carré qu'on s'est arrêté. Presse, Bukondia Yaka, Bukondia Silaka. On s'est retrouvé à Moroboye, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que aussi si image a IDPS qui le peuple d'abord. Aussi si Batman est là qui on a tant nous a passé dans le cabinet. Nazo bengayo, nazo bano chaque jour que ça n'engage que moi. Pour moi vraiment aux opinions mal nécessaires. Pour là choisir faux à la kawana. Basoda na bazana salaire à combien? Ma ministre na bazana salaire à combien? Cantonnier na yo bazana salaire à combien? Parce que c'est vous qui êtes le chef de l'État, nazo bango bien aux sacré. Mais nazinga na rappelé kaka na banga yo tem na tosa yo, naza boketi te na finga. To pesa boketi raison ma maloba na yo. To vandi kaboye esali yo esengo onomé mutu mwana na penja onomé pour asala nini bo tozela mais tout ça que na mutu na yo tout ça la misala sala oyo utaki ona akanga ba photo bien te ministre jeunesse nenga kena jeunesse retrouvé te papa le président de la République
Mobutu Aloba, je ne suis pas un magicien, seul que je ne peux rien avec l'appui de tout son peuple. Ce que ma conseiller dit aux yeux, aux hommes, dis-moi ce que tu fréquentes, je te dirai que tu y es. T'as là ma conseiller na papa nangaye. Et puis avant nommé, bon de la Nzambe. Tango yaka wana, nega zalaka ke mutu alingaya poto, abando lukanzela, abonde Nzambe, à côté jeune prier. Tango comme quand la pota sous mukanda à soutenir Nzambe. Est-ce que soutenir Nzambe? C'est ça ma question. Dans ce débat, ma conseiller no tie, ba otamusonde nini, tala nego tambola. Zo baluka. Ce qui Nzambe était président de la République, le lot contre au ça monte les 12 ans. Mais Nzambe na ya lingio minga zo batela. Mais change la phrase. Président tala bien. Tu kokende likambo ya Marcelo. Président Yozali, le garant de la nation. Voilà, tolingi to kota nanu na point oyo eza vraiment sensible, très moko point moko eza vraiment sensible makasi. Wana ezali ba voix to ba message ya la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Tango biso pe tozwaka biloko toyaka nango peka boye po na ko informer to po na ko lakisa pe to ko tia ba commentaire na bisika oyo biso pe to moni ke oui to lingi to pesa pe moi idée na biso po esala bien makasi. Oui, to moni sumina de ebimi to ndimi. Bona ebite banda musala oyo ebandi deuxième mandat ya président de la République Fachi Beton. Misala oyo bango bazo sala tozo monango na kati ya mboka te. Premier ministre na biso banda koti. Na ebite soki na kozala libanda to toyebaka makambo ya mboka to toyebaka ngo te to tolingi toyeba me toza na biso na posa ya koyeba ngo te. Komona ke banda premier ministre akoti boyebisa ngai tant que mama biloko nini oyo ezali ya kokita. Yango te tokende malembe. Banda batu bazolela biloko eza ya okita te, biloko ezaka ya komata. Mbala simanasi na yoka ki balobi ke batu nyonso tu o bazaka ba député bazwaka salaire 2 fois. Azape député, azape côté mususu pe. Sikoyo ba poste wana ezala kaka ya bango moko to eza ya biso nyonso to poto profiter bato yo batangisi pe ba parents o pe batangisi bana na bango. Toye kozonga na likambo ya président de la République. Soki diaspora etelemi eloba te wana en tout cas vraiment loba bo tia biso surtout ba coton na kati ya monoko poto to loba te. Moi na 25 ans. Yo koli na poto. Otangi na poto. Madame na yo po azali mama présidente na biso. Yepe akoli na poto. Yepe atangi na poto. Biso pe tozo sala ba émission. To umeli na poto, to boti bana batangi, bana bazui ba licence. Na poto soko zui licence. En tout cas lingo lingate kombo ne koti na kati ya gouvernement na biso. Bana na biso tango basalaka, tango bazotanga. O babengaka tozaka na ba place o ya work experience to benga ngo nini ezali bana bakendaka mingi stage. Voilà, toza siko na posa toyeba mwana ya 25 ans oyo ye ko présenter biso oyebi nazo kango na nkele na somo na bololo po na kolobela yango mwana 25 ans biso kutu bana otoboti baza plus âgé que ye. Bano toza na bango baleki balandi bayaya wana baza plus âgé que ye. Bino mbali mwasi na mobali boyebi bien Fatina Denise boyebi yango bien botanga na Europe. Soki boma botanga na Europe bako pesa mwana 25 ans musala ya ministre te soki aza na expérience te. Eloko biso tozo senge pa na bino boyela biso expérience nini mwana ana aza nango na place oyo bino boke ko pesa ye. Na yebite soki eza sentiment. Na yebite soki eza sentiment. Soki eza ke batu bazo loba te wana tokomona ngo mabeke batu bazo koloba te.
mais tango tomoni eloko moko eza malamu te tokotika na makambo ya la voix tokoti na makambo ya la voix tolingi toyeba experience nini mwana wana aza nango nakotiela bino video moko ngana bino tokolanda tokoyeba pe tokoyoka makambo nini mwana wana azoloba na kati nazwi vraiment na point oyo nakende nango pe mwa mulai lokola la voix parce que nazalaki vraiment choqué makasi mwana wana akoki pas même ata libala akoki libala te baleki na TV awa ye na mobali na ye koswana ba désordre papa yango pouvoir yango oyo ozwi ezake po oyelaka biso bato baza na expérience te to ezaka ke opesi bango ba place po olalaki olamuki olobika ke na pesa moto to na récompenser papa na ye te nayebisa ko chaque fois eza na bana basoda oyo babanda IDPS wana avant na papa na yo que son âme repose en paix bano ya basoda bapapa na bango babunda baperiode bazosala na mobutu alongola bapapa ya bana wana misala po bakende kosoutenir IDPS mais obengaka pe bango te obengaka pe tata mokolo mosusu otelemi na micro yo moko olobi po bana wana nga nayebi bana wana baza ebeli baza na badossier babengana bapapa na bango na misala bamisusu bapapa bango bakotisi bango na nini na prison ya bolozi oyo ya samabele 6 mois bana misusu bakataka baklasi bamisusu bandako balongola bango na bandako pona nini balandaki basoutenir IDPS mais otikala kobenga bango te soko ko récompenser Kutino na eloko nini na musala nini to na likanisi nini to memango neti na sensi wana eza mawa mingi na pasi mwana wana aza dini ya kopesa ye pe poste ya munene bongo te ministre ya jeunesse est-ce que bokoti vraiment na kati ya ba internet bobeti mo wana ya ministre ya jeunesse achela biso biloko nyonso na mesa achela biso biloko nyonso plan na ye achela biso yango na mesa to mona makambo nini oyo ye akosala papa soki mutu akoki kutu ata kobongisa famille na ye te akoki kovanda na bolo bateke mwana na mobali nda za mabe soka akoki yango te mais pourquoi opese poste munene bongo tozongi su na bêtise eza lokola balongolaki babimisi ngulu na potopoto babimisi basopeli ye mai azongi su na kati ya potopoto makambo tozomona yango tolobi kasi koloba so tolobi te en tout cas eza pasi mingi nga nazosaka bacommentaire na nga esiko namoni ke la voix alobi nga pe na continuer nango merci nasi nalobai ke nalingi kotia vraiment makambo na ye ebele te mais soki nalobi na point na zwi moi 5 minutes en tout cas bolimbisa nga po eza ba message na nga te eza ba message ya la voix tomoni mwana na conduite moko te ya malamu ou bien ozwi na cadre ke azalaki na kati église ya papa na ye abandai ko diriger bana ekodim yango cheye po ndenga banda diriger bana mike okanti pe ko diriger ngo libanda eza na makambo ebele parce que tant bopesi ministre ya jeunesse oyebi ke jeunesse il faut landelaka éducation ya bana il faut landelaka makambo nini ba jeune bakosala il faut créer bango ba stratégie il faut tia biloko nyonso tout na se a présenter biso yango pe to mona ngwe bando salama passe to continuer nation madame nayo asala na Londres asala musala ya kera oto bengi bato baza batala bakoko azali la mwasi ya garant de la nation makambo tozomona ngo clarté rôle ya présidence zanini rôle ya policier zanini rôle ya sécurité zanini tozwa babenga ngo comment dirais-je avocat ya l'état alandela makambo to kimisa na mbuka eloko ekopelisa mboto oyebi likambo salamaki pa Cheus de school mutu na yeka moko atuti mutu et vous savez ce qui s'est passé président de la république makambo so obeta 40 ozobeta 40 makambo ya kotala ozotala te omoni ndenge mwana na yo Marcelo poza mwana na yo na kati ya mboka wana azobundisa peuple moi sina voilà nazotiela bino eloko ya mwana wana
ngai na bino tolanda yango toyeba toyoka biso nyonso tu mwano bacheli biso ministre ya jeunesse bolanda bino moko toko analyser o eza ba voix ya la voix na linko kota nango mingi te toko sala analyse ngana bino na makambo mwano yo azokoloba na chaîne na biso mususu. Merci. J'ai étudié. Atangi. Tondini. Otangi. J'ai été diplômée en gestion administration. La France est à la caté. Je viens de valider ma première année en carrière juridique dans une école francophone. La France est à la caté. Institut supérieur de droit. Est à la caté. La tête. Est à la caté. La tête fonctionne. Est à la caté. Tu peux être serviteur de Dieu et être intelligent. Et je suis revenu officiellement en RDC depuis 2019. Licencié en centre politique en 2022. Cette diffamation et ces allégations portées sur ma personne est fausse. Est fausse. Fachi eloko nini oyozo mema na kati ya mboka ba français wana mwana nazoloba ekoza pe ba français balabala ekoza pe français ya école te po skolanda kaka ndenga zokoloba ezo confirmer vraiment que moni kuro ya pesi wana naza na posa na talisa yango te na France soka lobi ke na ni na tanga ngona ni na ba français apesa biso école wana makambo wana nyoso po neti ngai naza licencié na mboka oyo esika na vandi na tangi na université ya métropolitain na sali nini ya totiki ka wana to continuer to kende na kufi batu ba sepeli ninga kufilité mais personne n'en parle aux autres papel remonter o ya kufi za moi city ozana bana basiti so basali mo no boyo sepela et non tozo continuer en tout cas je m'excuse. Seulement ça. Mutu yo kena utana matanga. Ouais, na so yebisa yo mobuta so mona na matanga te. Yo matanga mutu mukeke to mona kuedi ba grand acteur kuedi ba ebale ba kufa mobuta mona na te. Na moni kutu bikolo changer. Pour ça que matanga muke matalana ya kosana te. So ça so ba sapatu, so ça c'est bon, c'est bon. Vous avez mon la président de la République. Mais vous avez encore beaucoup de chats fouettés. Ba mona ko ba matanga, ba mona ko ba feti partout baluka. Et ça ni nini? Et ça, comme tu as poto à ceux qui pèlent, ça baluka. Oh, tu es président pour nous trouver des solutions, pas nous créer des problèmes, président de la République. Marcelo Naïf Sakiyoke, Bakokangayo ou pas. Le peuple des Congolais. Marcelo veut combattre le peuple. Marcelo veut combattre la diaspora congolaise. Nous allons lui montrer que nous sommes plus forts. Celui qui est Saki Makosoto, c'est nous qui est la force du Congo. Bambongo biso de Tchaka, ceux qui sont au Kangi. Na obetenu du solo. Na Uganda, Badouani, Bamatisi, Douana Kosakanate. Diaspora ougandaise bayokani baboy kotinda biloko et comme penya ke bateau yé conteneur kamoko balela boyebi force bozana ngote force à Israël c'est la diaspora yango bozomona ke bazoko zo décision te Netanyahu asala oya lingi po diaspora na bonza makasi mais biso toza la diaspora te na lobaki boye to sala cagnotte pour la moyen mention comment Kandolo ba déterrer toye ba vérité et Marcelo lokola sala te afingi biso ba pauvre voilà le passé que vous êtes de supporter asaki pauvre wa azova na kaluka boskisenga avinda kwa komo bana gombe bana ya Marcelo na Belgique baboka ngunda skoti sekeni de la bango grave Maman Blanche aboka ngunda na Belgique grave à cause de ce qu'on dit. Voilà ce qui se passe. Ba passer na bino so bana bakiziamina boyebi wa boyo aza PM comment il s'appelle Arbinos aya ndengani na Londres na Paris boto loba te bandeko ba passer bazoko sabino bozo mona ne bazoko sabino alongwa kuna mensonge aya boki ngunda et puis kuna zo sala te na poto evanda fosa la batak siko botu na ngai passer a fota taxi église ya poto et vivre na mayuya cela veut dire quoi boche di m'offrande passer à zumba na poche fota ba taxi. Oui, mais ça église nini ya poto oyo futa ba taxe. Bozo fa na mayuya, Dieu n'est pas là dans les mayuya. Chaud froid, tiens ba vomir yo. La sengi da ba congolais. Lokola Marcelo la baike, ye docteur Abimina Bembe ya ye azolela.
mbala bosona mona docteur na poto ngala sala à l'hôpital alele bembe ayebi ete ça lokola client na yo omemi est-ce que yo na chauffeur à taxi bis boyebani est-ce que yo vraiment na pilote boyebani alors pilote amena mona ya lela yo c'est la veut dire masolo est beaucoup ça et ça botala makambo a planifié qui ont très bien et donc asuka okanga Marcelo to sangisa bavoka famille Kandolo bozonga na hôpital oyo mwana na bino akufaki bosenga vidéo ba vidéo ya pote fana ka gravé et vana une année ou 2 ans so ba moni kama malamu te ba ifasango bosenga vidéo botela place nini bazali ko bimana nzoto ya Kandolo oyo ba pesi Marcelo ebembe na Marcelo na docteur Baleli. Voilà, simple. Si vous l'avez bloqué bien, tout ça, mais pas simba. Biso nyoso communauté mobimba, tout ça la bon papa. Bande konanga, c'est le seul moyen ya ko laxaker tout ça ba congolais à solo to lingani, tout ça les locaux pour makambo o ici là, ba comprendre que nous sommes indivisibles. Au bout d'abord il est prêt, ça n'engage que lui. De signer le pacte avec le Moutamasé qui wana pour le Congo et que là est indivisible. Na liwa ya grâce ya comment il s'appelle, la liwa ya Kandolo et ko équipe ko sangisa biso to koma batu moko. Tout ça $1, tout ça plus de 10 millions de Congolais de la diaspora congolaise. Bana Paris, botier combien? Bana Bruxelles, botier combien? Bana Londres, botier combien? Bana Belgique, botier combien? Bana Suisse, bana konara, tout ça là, tout sangana, tout simbana, makambo aussi là, tout ce que ça marche, tout est contre mire. Bakangaye, dans le but de répéter le koyo, il faut pas contrôler l'église. En 1905, il y avait la séparation entre l'église et l'État français. Les messieurs se croient toujours fort à l'équipe qui est à Mbongo, à l'équipe qui s'engage que lui. Mais à taper kutu na 1900 wana papa nanga la voix. Mobutu pas salaki yango ti. Mobutu asalaki yango apesaki ordre na ba église wana. Tomonaki ke en tout cas ba respectaki makambo ezalaki bien. Mutamba aye awa aye na ye bien po asalango. Alobi na epe depuis kaka kende ki batie maboko bavuzolie michopo nyonso tu na kata libumu batie malédiction na bango yango na kutani na ka oyo. Alors tangu yozo lingozo a décision ya ko vandisa to ya ko suspendre ba eloko mususu neti na kata ba église mususu to ko vandisa bango ko tiela bango nani ministre moko oyo ya ko banda ko landela bango okoka kosangana na bango te yango no moni mutamba bake basimbisi ye touche babendi ye onyo sotu eza ya malamu oyide makamso malamu azalaki nango babi yo za mwana o biso toboti yo lingo ya o diriger biso yo lingo ya o lakisa biso ke yonde oyebi bikenda bichacha maboko yango no moni bacheye Marcelo ata zoloba wana soki mama Denise aza mama tozo zela action na ye tozo zela acte na ye oyo acte ni na kopose poto mona poto landela yango poto yeba pe mama lobaki nini eloko nyonso ndenge ezoleka boye ndenge la voix aza koloba efalaki normalement na moment oyo bazwa Marcelo babenga ye bavandisa ye basolola na ye parce que Marcelo akomi comme si lokola mutu akomi na dépression akolala na blanche akolamuka na blanche akosokola na blanche bisika nyonso tout Marcelo akozala aozala na kimia ta ozala na blanche parce que mwana mwasi wana azolinga vérité ebima na munoko ya Marcelo ye moko biso pe tozaka sima wana tokosoutenir ye tozozela basala pétition babwakela biso so pe tozwa tokotia tokosigner tokokabola yango quand on s'est un fainéant de naissance vous avez la formule combien de coffee Atamuki. Vous avez besoin d'un firearm avec les faut avec la force que tu as. Avant de faire les choses de Dieu, il faut d'abord avoir la force. Si Moïse étant ta verge, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Tout le monde veut se faire passer. Voilà ce qui se passe dans notre pays parce qu'il y a des fainéants, des Congolais fainéants qui sont à passer face à la musicien. Payer ta molaraboïté. Président de la République nationale Suyo. Technologie veut développer dans le Congo. Chine a développé le a commencé le même salon mondial. Il y a un robot. Mboka na biso to exportaka importaka tout sauf le roté. Tu exporter le roté mais tu importaka tout. Parce qu'il y a des Congolais qui ne veulent pas travailler, mais il y a aussi le chef, le décideur du Congo qui ne veut pas donner du travail. Yomo Yona n'a pas sablé misala, n'a comme ça pays Allemagne d'Afrique. Vous savez quoi? Yoyo Yasu, l'État ça misala n'a pas sablé. Vous savez misala misala. Dimensionne-toi.
Et c'est lui. Pourquoi on est en Zambie? Moi, je vous dis, je mets Dieu en témoin. Oui, on s'en a beaucoup à ma belle, ok, non, je vous dis, toute personne au Congo, ma belle, ok, vous avez minéré au Congo. Pourquoi toujours que vous pouvez venir? Président de la République, s'il te plaît. Si on a pas voulu, on a ma décision, on retient la mission, grâce, continuons. Zongisa tia minerval ofele na kati ya Ista ba institut technique nyosto technologie fe matana Congo poto ye ba ko développer boka na biso tala mona mukelo ko na Burkina Faso ba commencer ba nani ba moteur électrique ba commencer ba blender ce que lo on tout ça la faire tout ça nyosto ça pour son temps ba minerai congolais praise on beta des armes makasi na yokina mawana passe dans la monoté grâce j'espère que ce soit idée je répète hein bonne chance à toi yum to wana. J'espère que ma poste est belé, mais quand tu es jeunesse, à ça, nini. Je m'en vais à coquiller. Bible, le Bible. Au Bible, il faut quand même là qui. Il y a passé nos dialogues. Vous avez un ça souci. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en expérience. Veillez sur ton enseignement. Veillez sur toi-même. Ça te sauvera. Ça va aussi se passer qu'il faut t'écouter. Est-ce que grâce, continue son expérience, il y a les balles. Quelqu'un qui ne parvient même pas à gérer sa famille. Un diacre qui doit commencer d'abord à gérer, il doit être honoré de double honneur. Avant d'être honoré de double honneur, il faut gérer la famille. Moi, on a 25 ans, papa président. Moi, on a 25 ans. On a bébé, est-ce que c'est un ministre, je dois la respecter? Mais papa, ils ont tellement de Congo, qui ont PCS Congo. Presse, il y a un tout là. Non, tout sur question. Depuis 2019, on a côté. On a décision, on a des arts. Excusez-moi les mots. On a un sentiment. Ma femme a un sentiment. Relation tous a un sentiment. Ce n'est pas un sentiment, mais ma baby. Il y a un église comment Nganzambe dans le binabino. Autant ça église la prophétie et c'est un baïta mayel. Il y a un Bible oui sage. Il faut pas à l'église. Malgré tout la madame Zambé. Zamba zo sur Moïse. Zamba sur Moïse mais atindi Bokilo na je crois Jefton après ça Moïse conseil à tia groupe de 100, groupe de 1000, groupe de 10 000. Point ni yé Zamba après ça Moïse conseil parce que les sages sont nécessaires mais tout ce qu'on va autour de toi. Na titoyo. Baza ba sage. Pour conseiller ma PCO, n'a pas dit que la musique a un des 4 matins, bon, grâce, continuons. Si papa n'a pas dit, mais répété, papa, ça n'a pas si l'histoire du Congo, ça va expliquer, n'a président Congo, au comprendre, ma bé, Moutola, la ministre. On a le bureau, on n'a pas dans la liste à quel piano. N'a pas la liste de Karine Mokondi. Le roi Yoyo Barapes à Ochabango. N'a pas la Gloria Hollande. N'a pas la Nenea. N'a pas la Sunani. Batonier sur Internet. Ochabango, ministre du Congo. Tout ça n'est pas autant. Voilà ce qu'il peut vous dire. N'a pas la Tamukate. Malibosson, ça peut dire comme ça, président. C'est mon pays. C'est mon pays. C'est mon pays. C'est mon pays. C'est notre pays, président de la République. J'ose croire qu'en ça, on s'en a bien. Papa, ça n'a rien à voir avec Nzambe. Après, Nzambe a fait cette expérience. Nzambe apprécie ma beaucoup. Nzambe apprécie misapi. Attention, on a misapi bembe. So temi pour ça porte bi porte fonga mais fonga matin na kombo na Yesu po. Nzambe apprécie ma beaucoup. Bible bi laisser esprit et nous. Ce que tant osala ki otiamo na oyo. Est-ce que considère Nzambe toka po ya koka ka uzamu tanko. Le kola papa de kabila kanga ki fana chia kaka. Ezala kande ngona. Please. Ozamba boule. Ozamba rêve danser. Ozamba rêve ko sakadate. Il y a un moment où Fadi Meladi a noabo, Meladi Melam Fouki, pour expliquer quoi. C'est bon. Que Dieu bénisse les Congolais qui vous protègent. Je connais toujours à vous aimer. Je connais toujours à vous aimer. C'était votre frère, la voix qui éveille et qui libère la conscience congolaise. Merci. Wow. 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 En tout cas, les apassi. Pe na mawa mingi koleka biso tozana ka pona olakisa bino yeyo grâce kutino yango tonsi tozomona ye biso nyonso tu oyo mwana oyo vraiment mwana ya mukie oyo mwana ya mukie oyo mwana ya mukie azo parvenir nanu pe kokosa biso batata minene na ba mama minene ke atanga na nini na France nga nazolukela bino ka na chela bino po bomona bonzima bino moko bomona ke makambo fachi azosala biso eza makambo malamu tu. Voilà. J'ai étudié. Elle a étudié. Tonzimi. J'ai étudié. Tonzimi.
J'ai été diplômée en gestion administration. Je Hmm. viens de valider ma première année en carrière juridique dans une école francophone. Mhm. Institut supérieur de droit. Mhm. La tête. La wana mutu. La tête fonctionne. Mutu. Wana mutu na ezo sala. Tu peux être serviteur de Dieu et mais être mutu. intelligent. Et je suis revenu officiellement en RDC depuis 2019. Licencié en centre politique en 2022. Zalakate. Cette diffamation et ces allégations Zalakate. portées sur ma personne est fausse. Est fausse. Lokuta. Yewana. Na Fachi. En tout cas. Fachi na ebite liloba nanga kaka ya mwa muke nazo bakisa na suka. Omoni makambu nyonso tu oyo mwasi na yo amemeli yo. Omoni yango très bien. Omoni makambu nyonso tu ndenge Denise amemi. Haya. Yeah. Ndenge Denise amemi yo na kati ya ba trouble na ba camarade na ye. Parce que bazalaki na expérience ya musala oyo Denise azwaki te. Toza na posa toyeba kaka musala wana. Toza na posa toyeba kaka musala oyo pesi mwana wana expérience nini mwana ngo azanango. Azwaki diplôme na ye na 19 ans na 2020 et ce qui vende ozomona kena makambo azokoloba eza na absence te. Bozwaka di sochoir awati Denise di sochoir. Lelo tokomi na bino wapi? Lelo biso na bino toza place nini? Tala ndenge azoleka azosabola bino. Toke lisusu na mami soki mami oya nani. Tala ndenge azosabola ba pasteur. Fachi, pardon papa. Toyebi ki oza sage. Amukonza mboka. Tokoko toucher ba point mususu boyete. Mais avant ocha mutu. Même ana poto tomona kango. Po ocha mutu. Basala kandenge nini. Mutu wana ifazala na expérience. Bana na biso batangi awa na repetango. Batangi bazana expérience. Baozo bango na misala. Soka ucho sili sa classe azana expérience te bako pese musala te. Toke nango bongo ba pese musala te. Ti fazana expérience soit ya une année, 2 ans nde ba pesier poste oyo ye auti mutukuru oyo ya auti kotangela. E bongo sikoyo ye kande na lobi na liboso kuna boye la biso plan na ye. Toye ba plan na ye eza nini pona ba jeune. Po ba jeune ezebele na bana bakuluna na baza ba jeune, il faut to mona loko nini akopesa na bana bakuluna wana. Il faut to mona yango enoki ayi kokota kaka po bazo ba mbongo ali babima bakende wana bokomo saka na biso nyonso tu na kati ya Kongo wana. Alors to bando telemela o to moni za malamu to bando telemela to bando loba. Ti bokoyoka biso. To komi na suka na biso. La voix asalaka pe mission moko boyekala asengaka na bino ke alobi ke pesa biso double identité. Mais deuxième soumi na yango yo ewuti kobima. Tomoni likambo ya ba passeport ya diaspora te olobeli yango te. Bato babunda na yo namoni atangi ba mukendi atangi ba mbano jeune garçon oya kufaka toyoki atate ke oke kotala ta ba famille wana ozwi ata moko na bango parce que bango pe batangaka. Mukendi mwana mbali wana oya kufa wana atika mwana na ye ya bebe. Est-ce que mwana nati lelo akolite? Atika ye akolite. Est-ce que ozwi bwadana na charge? Tosuki wana nzamba pambola bino. Aimez, liker et partager. Bobo sanate na kwa abonaka na chaîne na biso. Bébé na biso azana nukaka mukebo. Continuez toujours na ko aimer, liker pe na kwa abonaka na chaîne na biso. Topesi bino nyonso tu merci na kombo na Yesu Christu et bye bye.